tomekana kotala sima po liboso to kende bien. Omoni ba salle o eza na poto. Ba reine o eza na poto. Grâce à Kofolo Mide muta découvert que à part Olympia, à part Zénith de Paris, ils appellent la salle moro boye babenga rango arena. Nde on a biso fali po papo abeta banyu arena na yewana babayi arena banini buye banini arena. C'est grâce à Kofolo Mide. C'est Kofolo Mide muta kende ko découvrir ça loana. C'est Kofolo Mide mutu ataki date vu que ba combattant na tant ezala ki mbeninga mbeninga. Raison pour laquelle Kofolo Mide abeta. Mama wa taifa ejika. Comment ça fait tu journaliste au Vandesi invité na plateau na ozo makambo eza ya lokuta. Mais au koki ko contredire rieti. Tu as peur de lui ou quoi? Comment ça fait tu mdozo makambo azoye bati? Mdozo beta li solomo boye aye bien ngote. Yo za sur place, oza prêt. Ou prête. Yo ozongi sandegona na ndia tes frères. Moni le loer. Pour mon que fala beta arena, pour mon Félix ozo ba beta arena, pour mon ba faire rigola ba beta arena. C'est grâce à Kofolo Mide de découvrir qui ba salmo na poto kombo na ba arena. N'habite soke na position na kosi mokoti na ba commentaire na c'est pour abiso to ko sana passe. Mama wa taifa ejika. Voilà, joyeux Noël, meilleure veille à tous nos abonnés de JK TV News, à toutes nos toutes des coffres des coffres à des étoiles aussi. Donc il y a ba meilleure veille na bino to lingi bino mingi donc tué comme ka kosola na bino ya mboko solo la tika to pesa bino pe ba meilleure veille grâce na bino toza lelo quand to baki opération comme il s'agit de TV News na 20K donc to rumele na 18K tomata 19K tomata 20K tomata 21K 22K 23K donc opération comme il s'agit de TV News d'opération l'opération TV News na 18K d'opération to na donc bah très cher abonné na biso opération l'opération TV News na 18K même on a 20K même on a 30K même on a 40K pourquoi pas 50K tout comme ça bah ça 50K donc et ça la biso bien pour à tous les gars on est belén de tout le monde à tous en abonné mo baza fidèle biso peut tous fidèle na bino on peut faire ça bino ba matière auto zora na source donc to bimisela ngo bino to pesa bino ngo puisque vous allez coacher vous allez informer na makambo nyonso ezoleka na Ingomba Kinshasa na famille musicale. Pourquoi pas na artiste nyonso congolaise de présenter ba V et les meilleurs na bino de présenter ba meilleur V na famille les jeunes leaders inonsibi donc un millionnaire avant 35 ans donc ba meilleur V na yo ba meilleur V na Kofolo Mide mo pa mo konzi bada donc motajwa 4 trophées na soirée moko ba meilleur V na mama si abatu ya dada wa taifa ba meilleur V na mama si ba meilleur V na Sandra Kazadi ba meilleur V na Mama Rifa depuis London ba meilleur V na tous les artistes et musiciens ya quartier la thème Mobimba ba meilleur V na ba étoile nyonso ba meilleur V na ba ndeko nyonso oyo bazara pembeni ya ndeko na biso inonsibi les jeunes leaders ba meilleur V na ba Gaulois nyonso ba meilleur V na ba spiritas ba villageois ba wengemen ba ndeko nyonso ba nevite ba fanatique ya na biso marai ba benga bango nani ba meilleur V na bino bandeko to lingi bino mingi kandi to tiko ba opération comme ça JK TV News longola na 18K comme ça na 19K na 20K et ko sala biso kitoko makasi. Merci bandeko balandi lelo to ko solona no momo ki donc lelo lingaki na panza teke ngamoro to pe misadada wa taifa azwa pe repos donc lobinde to zaleka na ba Noël boyebi Noël ngwezala ka moi par rapport ba jia bana donc landa bana boye betsa bango to na supermarché balia boye bazon sa boye po les agents na bango ba fetaki kimia nyonso donc ya mona lingaki lelo dada wa taifa ameka couper maman mokenga wa bino miliki de la presse votre embassy serviteur na ya kosola na bino na liboso ya caméra ya Fabrice Mande donc na micro ya ngai est votre embassy serviteur miliki de la presse. Merci bandeko tumira kosolo la sur ba analyse mambo lesquels biso ça analyse makambo nyonso lesquels biso na année 2024 presque année comme déjà na soka lelo toza dernière jeudi ya année 2024 to vandi to la muki to moni be misoka bando na biso basala kana landi
frère moko azapé artiste et musicien azo parler sur concert il y a ndeko na biso Félix Oise quoi qui a osé Félix Oise quoi le lot abeti abanda musique ezango na poto Félix Oise quoi abeti sala munene ko la dila sarena liboso ko fiolo mide Félix Oise quoi Félix Oise quoi Félix Oise quoi bon pas mal eza mabete bravo l'artiste surtout bisto solo la pembe beaucoup ko dénigrer ko fiolo mide par rapport à concert ya Adidas ya Arena ndego juste rappel et ça la biso bien to mekana ko tala sima pour liboso to kende bien omoni ba salle o eza na poto ba Arena o eza na poto grâce à Kofolo Mide muta découvrir que à part Olympia à part Zénith de Paris ils appellent na salle moro boye ba benga rango Arena nde on a biso fali pour papo abeta banyu Arena na yewana babaye Arena banini Arena banini buye banini ça grâce à Kofolo Mide c'est Kofolo Mide mutakinde ko découvrir ça loana c'est Kofolo Mide mutu ataki date vu que ba combatana tant on ezala ki mbelinga mbelinga raison pour laquelle Kofolo Mide abeta Arena est-ce que n'a pas mis tout dans la question tout ça na analyse frère tout mis tout na question peut te sa réponse tout ça on dans na commentaire avant Kofolo Mide a découvrir Arena. Est-ce que ça va misser congolais tout bande ko kende poto? Ça va misser congolais tout bande ko ça pe ba recherche moko boye to yeba ke à part Zénith de Paris salle moko za la kombo na Arena. Personne. Donc il faut respect ezala ndenge mo ba ke suivre le guide, il faut respect, faut ezala la place on te ba ke non nga lelo na lié fufu pour mutu moko boye asa alonaki nzete ya pondu ya wonde sala ke bota linyoko ya wonde koma ke fufu le lopo bomo na meleki de la presse na JKTV News c'est ça grâce ya mutu moko azwa ki ide ke anasa la chaîne moko bona pesa kombo JKTV News c'est dada wa taifa est-ce que na ko là ke na bi ke c'est moi meleki de la presse mutu na sala ba vie belé na chaîne non comme on dit les français ingratitude condamnable raison pour laquelle bande kona bozo tsaka ba artiste musicien congolais na berer moi ça que fallait ba salate ba musicien bomi ko sa berer moko boye o ça que biso ba pandisango tozo ko kosunga bangote comment ça fait tu journaliste ofandisi invité na plateau na ozo ba makambo o ça ya lokuta mais okoki ko contredire riete tu as peur de lui ou quoi comment ça fait tu mdozo ba makambo azoye bati Mdozo beteli solomo boye aye bien ngote yo za sur place oza prêt ou prête yo ozongi sande kona na ndia te frère moni lelo pour mon ke fala beta Arena pour mon Félix Oise ko beta Arena pour mon ta ba faire rigola ba beta Arena c'est grâce à Kofolo Mide muta découvrir ki ba salmo na poto kombo ngo ba Arena ni habite soke na position na kosi bokoti na ba commentaire na c'est pour abiso to ko sana passe mais comment ça fait tu bokendo ko gisa Mozalisi, non, comme ça, créateur, na créature. Impossible. Le bois, c'est impossible au pluriel avec S à la fin. Donc, impossible, mouneni. Le coquille au salama, T. Yo, mon biso d'être changeant na biso, ba méthode au salama d'émission, là, tout le monde a biso sur un n'importe qui, puisque, au voyez s'inviter na plateau, na azo ba maramboué za bien té. Vous avez rappelé au contredire réalité. Vous avez appendissant, s'il vous plaît, mes frères, ses sœurs, mes confrères, mes consoeurs, tout ça, la moussala, oyo, ndenge et sengeli. Et ça, c'est ce que j'ai dit, frère Moutou, oya, au bandor, sa mauvaise information, batu batalayo. Batu misu babone, misu babayarabi, sora, likolo, ya biloba, lo batali, oh, Moutou, lo, lobi, boye, frère Moutou, contredire, pour contredire réalité, à des abonnés directement l'émission, na yo. De l'eau comparé Félix Oise quoi na Kofolo Mide pour Félix Oise quoi beti Adidas Arena a beti concert liboso na poto l'air bamba wezonga ki liboso Kofolo Mide mais c'est bizarre Félix Oise quoi yemo ko place kenda kolala et puis que Kofolo Mide ça la bespoir na mboka ona musique congolaise oyo yemo ko ti carrière na ye déjà ici libre pour carrière avait déjà silagi carrière avait déjà silagi si mon carrière n'est si libre à mon que impossible à réaliser ata nini mon côté au Kofolo Mide sala
Kofolo Olomide aza premier musicien congolais où a 4 trophées na soirée moko. A 4 courants na soirée moko. Où était Félix Oise quoi? Tout cela n'a pas. Je suis pas là pour qui, mais je suis là pour la musique congolaise. Alors, musique congolaise, il faut tout le la vérité. Que yé aza na niveau na ye oyo, yé aza na niveau na ye oyo, yé aza na niveau na ye oyo. Kofolo Olomide abeti ba concert, ya espoir et belé koleka Félix Oise. Kofolo Olomide il a fait beaucoup dans notre culture koleka Félix Oise. O Kofolo Olomide sali attaque katikati na Félix Oise kana asalon. Pour qu'il nous compare à Yabeti, à Tagidati, à Betty, est-ce que Mambuya ta date et comme concurrence Mambuya ta date et comme qui est obligatoire faut battre tout battre ba date. Bon opération battre ba date on va moni et simbi Félix Oise ko touche na poto. Biso to ebi ke na kati ya salle. Caméra et tambolara partout. Mais comment ça fait-il qu'on sait on va caméra sur Giga na première attaque? Puisque nous sommes en ce moment là kinzadi. Si mon année sur ba misenzadi, pene nzadi. Bravo l'artiste ya tsagi ba kiteti na ya tsagi ba kitembe na ye, ayanga oser malgré simba kite. Faut voir la vérité. Batuna o coup d'invité a bengi sagi ba bona bongo koya. Fallait pas bisa artiste o sala ke simbité mais quand on kosa mamsu meka ko pema poko départ na ko ngona Kinshasa ko kende poto mes frères et sœurs so bozola nanga ibo kanga dati oyo ndenge viwana meme ba mission na poto na ye na ba mission retour interdit na mboka o veut qu'on continue au ça ba livre na. Alors le waza mutamayele au ça ba livre na il faut que tu encourager ba œuvre na ba livre na ça là que vous aurez beaucoup ici na ba guerre mo oye mo aza innocent oye mo akoko kangote. C'est étonnant. Akoko kangote. Donc là ce n'est pas la musique on est. Musique on est bon mais mango et comme na ba comparaison mo bon na ozo sa comparaison mo boye mutu o arwa kwa simete likambo oyo. Bozi bokotisiye. Yo mimi ba mikole leki ba concert miso ata biso na Kinshasa a wana ba stade martyr wana batu misu ba kotongo batu misusu ba yana ba tembe batu misu ba sala ba erreur moko boye à propos na bino ba fanatique na batu botinda bona ba erreur te bozo tindika mutu bobi ke o ko kade me bozo tindika tala sort Nous sommes là pour nous soutenir la culture congolaise. Nous sommes là pour nous soutenir les artistes et musiciens en cannabis. Et nous sommes là aussi pour nous critiquer, mais pour nous dire la vérité. Que Oyo Sali, Seredis aux années 10. Oyo Sali, Seredis aux années 10. Oyo Sali, Seredis aux années 5. Bravo! Qu'est-ce que vous avez dit? Encourager, na pembe, nous ça va. Kutu balaba le betelo maboko ça va mon ozo sala en tout cas au selelo mo batu bakokite yo lekiye yo boye to bona ki déjà artiste ye moko lela ki premier tout na mambotele ba visa na et deuxième tout to mona ki ngo le sous par rapport à mon son ndenge le gaki toza ba congolais toza ba artiste musicien to yebi comment makambo oyo il passaka la musique congolaise. To yebi ki mutema mabe ya musique congolaise ndenge nini renyaka. Yo moni na occasion na pekisa pe na passer message oyo na événement oyo eza le 2 janvier na Matete entre Héritier Watana Bena Fabricas Maestro na Bina Filo aussi. Bokanga date oyo. Mais c'est le bourgmestre de la commune de Matete. N'évitez ceux qui comprennent. Si les moyens, son excellence, au coquille, quoi, n'y les badati, wana. Puisque, ils ont la batte, au bazo, tinda, ba artiste, musicien, ba kendi, ba osé. Le moment que moutou, oh, il cambo, il la sort, na mweza. Mais moutou, tinde, kana mabe, te kende. Affronter, yope saleboué. Mais, sort, na mou, ezali. Bisonio, son excellence, to yebi, comment Matete fonctionne. Matete eza mboka moko eza
na ba brigade baza trop matete eza na ba commune moza trop de ba maître pas kuluna mais ba maître eza ba maître eza mambu na moko boya ba makasi makasi so concert wana ya le D et Betty entre Fabricas Maestro et Reti Watanabe pour bazana relation bien des artistes wana so concert wana Betty bokanga date oyo matete toroyo kama kile sopani matete tormona machete bimi matete masasi ko beta pour eza ba concert moko eza ya tembe si les moyens son excellence monsieur le bourgmestre de la commune de Matete Zoa ba artiste et musicien on a ba kende ko produire ata on a pas dans le stade de Marty Paré ba kanga e Fabrice Mandé ba concert za la lisouté ba lukela bango ata ba terrain moko boye eza en dehors ya Matete bata banda ba terrain net toute la force des artistes wana de tout monde a ba concert JB na Wira époque moko boye à l'époque le gouverneur de la ville c'était notre papa André Kimbuta atala bi qu'il faut annuler le concert on parce que sécurité est amoki effectivement tout le monde qui concert on est là qui a raisonné qui bien hôtel à succès oui hôtel à succès JB ko beta bon fara ngeza radega alors excellence monsieur ex gouverneur amonaki non eximbaki yango loko tozo senga na bourgmestre Matete si les moyens meka ko annuler concert wana pour concert wana bazotinda ba musicien ya kotinda puisque Matete to mona caché na kinde sumabe nous ne sommes pas les habitants de la commune de Matete mais toza ba pandisa ngotebi comment Kinshasa na biso fonctionne donc concert wana meka ko annuler ngo meka ko annuler yango bourgmestre Matete ni le concert wana ya Fabricas Maestro le 2 janvier ne Reti Watanabe le 2 janvier pour tout mona makila pour mona batu bako panzana pour mona batu bako zoka ba caméra eko bunga ba micro eko bunga batu bako kima batu bako buka na donc ekozala dega lokola bande ko wana mibale bazana bato de bako ko conseiller bango bien ke moko tika muninga beta raison pour laquelle bomoni ke batimbene zo kindeka bon mais surtout comme les jours J le concert on est bêti à internet tika la rémission o yozo nga sous bolo bake miliki de la presse annonçait déjà makambo yo ke bani le concert le héros ça la bien puisque nous avons pour ça qui tire kende liboso mais nous avons pour ça te bato baki robeta musique na bonde ba betara na ba stade la fois passé bato bakufi monsieur bato bazoki monsieur bato babukani tout ça au monde ke et qui te rappelle sous na artiste voilà. Donc il faut boucler place wana message nanga pour le concert ya les deux yango wana message nanga pour na bandeko bazota Félix Waziko na RR pour na ko follow mide yango wana ko follow mide ata déjà ba date na pour tout aider ki orbeta nika ko follow mide na profiter ko follow mide na annoncer te Tigi musique ko follow mide azaka ka o azali o pe boyeba ki o pe toyeba ki ko follow mide toujours na latino na ye bazawana dati opesama obetanika na poto pour yé muta découvrir basala ngo yépe muta auto découvrir salle mususu yépe muta annoncer ngo après ba musicien mususu balandi na sima donc ce to bito boucler mo muke to meke ko boucler wana toujours na musique congolaise toujours na culture mboka toujours na biloba loba na biso ba journaliste toujours na bémission na biso hier soir tout la émission ya Ken Piana Makizembe au peut te pesimbo te belé te présenter pour ma meilleure vie panaye omoni nazwa conseil pas kulutu nanga moko boye na otanga kombote il est journaliste na oui pourtant kombo président pe mutarankinité tonton Derson que je salue aussi aloba miliki soki oye place moko boye koti na domaine moko boye tala bato de bazala ki avant yo respecter bato bazala ki déjà avant yo popé bato batala yo il faut sala musala o ndenge ezo sengela osala musala tipo na kemeliki de la presse tika ki mutakala bati ona ba page yetu konsa ofinga kinani ofinga kinano kofinga ou bien kofinga te yango te o mimayo yango te o poussa e o sala e poussa musala na yo bato ba pressé yo ezaka ke sala musala ngo bien
Fille wana c'est qui encore son nom Vanny Morgan babé sur dada Vava pardon faut s'occuper Vava. La fille là azaka figurante na chanson innocent moko mi balete moko elle Fabrice Mande ala figurante une fois bon baza ba clique bango na ba rebo ba blo mo bon mais le coup la biso to ko yeto ungu tambola 4 5 6 et toi les brelaka to ko zo mukolo moko te bana mapasa ku to babota mi dibu mama moko mais mutu na mutu azana ngongani pa ozwana mokili mutu na mutu pe azana ngongani akufa to bote mapasa meto okufa biso mbali nzela morte to kozwa pe nzela morte la fille là azana ki mutima mabimo bakongo babenga ngoni ketu azana ketu moko boye vers Rebo. La fille là azalaki na posa nini la fille azalaki na posa chance au Rebo azwe pas innocent il fallait zalayi la fille azalaki na posa oyo Rebo azali lelo il fallait ezalayi le coup la chance roupa qui est le coup la chance pesa qui est sengoté na tawana raison pour laquelle bomoni ba sortie médiatique ne lobe pas ken pena opeken pena zalaki est capable ya ko contredire na ba buzo balonso bande ko loba to ebité pour mi c'est talama to ebité pour na kombo ya mutu mi sana bande ko comme c'est tout consort to ebité mais et tout chaque ngano mona mutu ko la ken piana n'espérance aucun piana za na mona boulot ol azokoka ko contredire la fille na ba bêtise azoloba pe na ba mensonge ya ki nango na télévision c'est étonnant peut-être la chaîne amune no roi ya ken piana wana ya film na film au passé na ba bonné n'est pas giraka mais c'est le chroniqueur azokoka ko contredire artiste et contredire ndeko na biso na ya moi cité Vava mutu lokola inonsibi na mamu inonsibi azana ngo na besport inonsibi asali na musique congolaise na ajo ya azana ngo wana oba yani bele basalati inonsibi aza parmi ba musiciens oyo ba joie musique congolaise izalaki déjà top izalaki déjà boué mais yé pa yé a pousser souvent le loboko le likolo pour musique congolaise et salabo inonsibi asala makambu oyo banda musique ya Congo ezala inonsibi aza artiste musicien congolaise waza ke banda musique ya Congo ezala musique ezan artiste musicien moko te ajwana bima bonga oza pakanga kombo pe vandezwa place na ba yebele pe bomo kotele keto ba ya kala akende kotika makambu oyo aza na ngwebele azwa mbongo apesa na ba page finga yo ngabudude nga mudu akapelenga kombo na yo c'est Fabrice Mande poko nga kudu bo kombo na bo na yeba ki ngoti yo pe mudu na mona soko mona yo ba deux fois na kiba pete po na ouais otala ki azanani tanto nanyo non te baka yo inosi bia bimisa mbongo apesa ba page po ba finga yo po ba lekisa makambo na yo te ma sœur qui êtes-vous ozanani na mboko yo osala nanu nini ozana loki na ebisi yo ata babandi kotuna ba page banda lelo ti lobi okoye bana te lokola Rebo puisque Rebo azana ba tube Rebo azako yo kovanda place mobo na ngalema bazo beta ye Rebo ovanda place mobo na njili ba wabeta ye Rebo avanda place mobo bo na kaluka bazo bete Rebo avanda place mobo na bombe bazo bete Rebo azana bati donc luka comparaison mobo banda lelo ti lobi yo na Rebo eza impossible e ko simbaka te banda lelo ti parce que soki Rebo osimba te sko innocent oza plus que Rebo innocent ozo gérer bato ebele a calculer yo yebi combien de musiciens mboka o ba calculer innocent oyo bangaka yebi combien de musiciens combien les artistes musiciens congolais oyo baza fort
o ba bipesa ba kombo o baza bananyo bakakila innocent mais le innocent beta bango kara asale l'esprit ya tigre et bon yo je suis que de pas na yote mais sous ces années quand pas ken pe na ndeko bandeko ko contredire yote sous ces pas ken pe na pas bandako abandaki kokoka atiki lotamo bo s'exprimer na makambo ya lokuta. Si c'était moi émission na ngana katango na respect ba ministère congolais nga na zala na respect culture congolaise ngana katango comment ça fait si mutu mo alala la muke ka amakene ministère mo boy ozo sala azutombula drapeau ya mboka na biso kende pe liboso comment ça fait si mutu alala la muke ya yesu kinini ya melinini ayene mambo moko bo lokuta alobi pour la musicien yo na lobe na début awo pourquoi ba biso ba journaliste toujours ko ka kosunga batu wana te bayaka na ba plateau na biso. Comment ça fait que nous avons dit que non, où est Zamabe? Et quoi peut se faire babonner Kanda? Contredire rien. Ndesi vava wana soki vava wana soki vava wana. Innocent bimisambo on est na poche. N'est pas gêné non. Comment moi qui koloba na émission keni piana? Si c'est vrai que ba que ozana ba audio o innocent azana ngona yo. Oboye no ngande otsangu. Soki za ki vrai, olinga otsangu. Pour la monnaie tension de nos alaki, nous sommes les agneaux mano dégagé. Mais pour les naba odi naba voix sur nos banques qui opposé en one. Toyoka, innocent le bageni. Innocent wa komela ki ba page, innocent tinde ki ba page audio. Kemaga momo na wana bole ki saka ngote boye. Ma sœur, nous voulons la paix dans la musique congolaise. Nous voulons la paix, nous voulons la paix. Tala na paix mutu oyo oza ko lobela. Tala mutu oza ko lobela innocent za fort donc naki kana sur la pembe par rapport à makambo o nyonso ona otiko betla bino bando na biso donc sala ki mo passe mais ngana bino to kutana na biso lisusu donc to mona na to zapena na JKTV News quand to baki opération comme ça JKTV News na 20k commission à 19k commission à 30k to za pour ça to longa à 17k na 18k pardon. Donc merci, abandonnons ce bouteille biso te présenter les vœux et les meilleurs à mon papa Lola. Donc moi on a poto 54 voyages réussis. Merci pour le soutien mon papa Lola Bolobi. Ingratitude condamnable, merci pour le soutien. Merci à mon vieux Fadi Ambroso, qui marquait l'extérieur sa quotidie. Merci pour le soutien. Merci à les boss bordeliers Diakano, les fils des patrons, le même aussi patron à 35 ans. Merci aussi pour le soutien à toi mon frère Gloire Mafouana, les boss Gloire Mafouana, Girin c'est fond de moi la mère. Merci pour le soutien l'international de Gianni Sengwa, mais merci pour le soutien. Belinda Michiga, les V et les meilleurs. Olga numéro 5, meilleur V. Ma sœur chérie Bibi Choka ou meilleur V. Olga numéro 5, meilleur V. Olga Baby, meilleur V. Annie Bakutu, meilleur V. Meilleur V na bandero nyonso, meilleur V na ba abonné na biso nyonso ya JKTV News. Merci na bandero nyonso o botela ki biso mukola lelo. Soki bo sepela ki na émission tika to pesa merci mingi na Fabrice Mande ya zala ki na sima caméra kino na montage na micro ya milieu de la presse. Place we sali pasi boteli biso commentaire. Place we déranger te, encourager pour musa na biso et kende liboso. Nasir, to fingi mutu te, mais to te mutu na place na ye. Restez branchés sur JKTV News. Merci.